Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur Eurotech TV dans votre émission L'Évangile en marche. Alors l'Évangile en marche, tozali awana bandeko oyo to partage dans bango vision moko sur l'Évangile. Il y a oya lobby donc to lingi vraiment to partager no moi li solo moko oyo to bongisi pona bino. Mais pona yango na oesika nazali bongo na maître Chouramboma. Bonjour maître. Bonjour honorable. Tokutani sous na évangile à marche. Pas supporter car l'évangile à marche, laissez partir mon peuple. Donc ça ma solo, il y a famille moko. Alors le messager Galate 4:16. Alors Congo, c'est la maladie spirituelle. Wow. C'est le monde physique qui commande, le monde spirituel qui commande le monde physique. Voilà. Alors on repère ça sur thème lelo ezani toko lobela vraiment likambuni l'évangile à marche. Lelo oh l'évangile à marche yeba que notre lobaki Congo maladie spirituelle communauté na biso ki muyibi eza makasi ya kosakana te 9 congolais sur 10 ezala mwasi mobali aza muyibi. Ah bon? Si aza muyibi 9 congolais sur 10 aza muyibi. Est-ce que sikoyo yo mutozo kolanda ngai ozali côté nini? Il y a 1% ou il y a 9%? Dans le bien 9 Congolais sur 10, 9% tozali miyibi. Mais statistique en outi wapi? Et outi parce que to yebi makambo to salaka. Yango mama ya likambo lelo zali tozo kolobela femme de chambre na gouvernante ki muyibi na bango ya badra na ba couverture parce que hiver ezali koya ba papa ebele ba lalela ka ba couverture ba finika ka badra mais ba yeba ke pe utakate ki muyibi conséquence ya ki muyibi ya ba femme de chambre na ba gouvernante mais ezali susu na bandimi oyo ba vandaka na ba église bâtiment ki muyibi na bango baza kokende kosalela yango na ba hôtel oyo ba forme de chambre basala ka pe ba yibaka na ba gouvernante yango ba kolanda témoignage bayoka yango nde sima biso to kokota na maître Chouramboma. Alors bandeko bolanda témoignage sima nango to ko développer ngo na oisika. Merci beaucoup et à tout à l'heure. Bonjour ma famille, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Ma famille, Naruto Yoka Solo Moko Natongo, en tout cas, au été Inganga, il faudra que je partage aussi avec ma famille. Bandeko, on a une grande sœur congolaise à Wanapoto, où il y a petit témoignage naé. A kendaki un mariage na Suisse et puis avandaki na hôtel moko a cher ya pas top hôtel. Alors à lobby air azaki na kati hôtel comme elle était toute seule a coutu que na salle de bain ba chaki ba peignoir mi balai ya propre. A passé ces jours na week-end wana à la fin comme la plupart des temps ba de belé to sala kango a vu peignoir a battu à hôtel a plié n'exaki peignoir a bien a tiena valise na azongi na yango. Sans culpabilité, dans le sens que ils a moutouté, ils a hôtel dans une salle de l'autre côté. Azu peignoir a mimi nandaku. Et a mimi nandaku, c'est une femme seule avant de nandaku n'a pas bani ya mikolo 3. Alors un jeune garçon il a 24 ans. Où il fallait voyager à quelque part avec la petite Abinaïba qui est na Maroc va voyager. Alors il s'agit qu'une nuit avant à Sokola qui peignoir né na machine à laver et s'agit que baby il y a baby couleur. Alors il a commencé à se tracasser. Maman il faut que le peignoir comme je voyage demandé maman Nabi non ne t'inquiète pas dans un peignoir moko asika on a zoa qui na hôtel la Suisse place na kenda qui est propre zoa peignoir utilisé. Les garçons est parti à zui peignoir à qui voyage tout s'est bien passé. Alors quelques temps après, comme garçon petite amie Nazaki une blanche. Abandon mon asus moi ça nanda kutenda tuni moi mais copine no azawa pepe non maman to stoka bana parce que kabana OK ça va. Quelques temps après a introduire une fille congolaise à la qui maman moi c'est asika une fille congolaise c'est une fille bien comme la maman disait. Quelques temps après akuta une fille on a dit la moi na mono sunanda kunanga te pone pete maman moi on a un comportement mabe et ça entourage nanga nyonso ba fille nyonso azokuta na bango azobimaka na bango akomo kende tina ba tante nanga en tout cas ça ne va pas na boyi. Ni maman na bino moi on na ebeli azara boyete maman tiki
À bien un certain moment, quelques temps après, Bimaki, maman Bimaki, azoka grande fille na ye né azo benga bi maman fozo nganandaku petit frère il y a 24 ans je crois que aza bien te mutu neza ozo sala bien te quand maman rentre à la maison azo kuta que non a kuti grand garçon à 24 ans a kangi ya ene na makasi alinga violer ya na ye. Donc baso comprendre pourquoi maman na gangela bimi na chambre ya grande sœur ne akemi kangela la chambre et sidi. Quelques temps après la maman elle-même azaki na téléphone na chambre nazo so na copine azoka moi nazo betaka na porte maman tu as fini maman tu as fini maman tu as fini des maman non quelque chose c'est pas ça ne va pas a epsi copine to ka na téléphone mon fils azoto na ka si j'ai fini je ne sais pas ce qu'il arrive des maman fongo li porte qu'est-ce que papa oh non maman j'aimerais coucher avec toi na pour ça moi si et puis oh ngai maman na yo la grande sœur elle est dans des cinquantaines. Oui, mais c'est pas possible. Toi, mon fils, tu me dis ça. Ah, Kangi, maman, na makasi, bitumba, na maman, nandako. Par la grâce de Dieu, grande sœur, grande fille, na liboswana, et sali ka epe nandako, tchekle, nani, nakuti makile. Qu'est-ce qui ne va pas? Ndekono diso. Mais c'est quoi ça? Ndé, comme brutalité, zaki makasi, elle était obligée à kobenga, police. On a appelé la police a calmé la situation. Là, à l'hôpital, va comprendre que non, il a des problèmes à Moutou. Pas comme au Bunda, bah, sali, bah, examen, nyonso, moi, nazobima normal. Et ça, que maintenant, les papas, maman et à moi, maman, assis à Bala, moi, si une Ghanéenne, c'est une femme chrétienne. Quand la femme peut visiter moi, quand la femme regarde l'enfant, quand je regarde votre fils, moi, nous avons un problème spirituel. Tout est dans l'église, tout me marquette et à prière, moi, nous avons 100 000. Là, dans l'église, le prophète n'a pas proposé qu'il faudra tous à place hôpital, moi, na Nazali, tout est 100 000. Baké, baye na moyen na hôpital, les bazo bon, le prophète a dit, nzambazo la kisaki, les cambozo tungisa mwana, ezana kati andako na bango place avana na maman. Ba mimi prophète tina ndako. Prophète aya banjo bona ko bonda la bi eloko ezana kati ya chambre mwana, ake ba fongoli garde-robe, abimisi peignoir o maman ki maman zaki na hôtel. Abimisi peignoir binde londa tuni maman ya mwana, ozwaka peignoir wa pe hotel nazwaki yango na hôtel abiyande eloko zo boma mwana, ozwa eloko abatu nani eloko ndezo boma mwana et posséder mwana, bazu peignoir ba ke tumba. Batumbi nde mwana eko se calmer mais ba memi nanu na province place papa na vanda rapport ba continuer ko landele na ba service à prière nde teinga ngabi biso nyoso to saka ngweza soko ke na hotel au moins tout ba moi savant mike ba chaka na ba hotel wana ah eza na ngoya hotel eza mutu te esala mutu pas cité on prend ça nde ko okote ka molimo no likolo a eloko moko te $1 $2 €1 on le fait tout le temps. Mais tozo kansaneti babilo kwa bato to banga kesaka ipana biso na Afrique na ko teka molimo na ngami les blancs les font aussi tandenge maman a côté si trouble na kati ndako likolo a peignoir on les fait bas serviette à bato ba hôtel on va tout le temps dans des hôtels au moni ba yo za yo moko ba chela ki 4 serviettes na obima ozi moko mi balé au na kati valise OK ba savon ba lotion ba chaka o teka molimo ba oreiller ezana ba misusu ozo bela oza na hôpital obeli era kobima ozimo oreya batu o ba oreya na bango eza bien eza qualité ya bien ozi oreye oche na kati nini obimi okichina kati na valise obimi bande ko photo ete yama mokili eza mabe biloko ya misala tozaka ba place surtout bato ba les femmes de chambre au sali musala moi savant moi j'avais la batte oche na sako na ngo ya ko telesa nango toilette nao okoteka molimo to kozala we obebisa ba vie ya bana biso nyonso na ete ngape OK musala era ko kende supermarché za te pona zo la bila olia ofongoli ba foka musala na eza ngo ya musala ozi moi soki pomme de terre soki nini oyo sali libano to dire ça bana na courage que no eza ya mutu te eza na compte la compagnie to koteka ki mo bana to ko fongoli la ba tala ya yo ninga zo souffrir eza vraiment pas si akomo bonde la zamba di bisanga ndinga na ibaki peño ali kola peño tandinge mwana 24 ans mobi bandinge mwana bébé ndé na baki en tout cas était inga faut pas partager avec ma famille et je vous souhaite une bonne journée. Ça la prière pas tozo ko na molimo te. En tout cas merci mini batunyo sur Rolanda biso à travers image oyonkolo Zambe ni ne peut venir à moi si mon père de la tire. Zambe ils ont poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de ta part. Comme ça m'a pour que ça il le banana comme on a excuse. Amen. Amen. Donc nga esalinga pas si ton ngili kambo oyo j'ai vite compris que communauté na biso na maladie ebelé. Au moni banda ko tozo kota. Au moni bisiko to ke no sala misala. Muyibi ezaka te loko ya kozwa ke oyiba landire te kutana kisa ba beti wetu matutu ebimi. Mais te loko zozwa sans muta mona yo certes mais nzambe na lola monio. Nzambe na likolo monio po likolo ezaka polele te mukona ngwazali. Tango ina biloko ndenge wana par exemple na ndako to ne mama wazolo waza kosala femme de chambre OK ozu ba biloko balata kana ba peignoir
Et ça, quand on noir, ba misu bazaka biloko kolia, ba misu bazaka biloko ebele oye nango na ndako. Olobi ke mutamoni ngate za na makamusala. Mais bato zo sa na bango oyebi ndenge bango ba fonctionnaka te. Oyebi nzambe nini bango ba sambelaka te. Oyebi bikeko nini bango bazana ngote po apesa musala oyo zo sala. Bango bazo futo mbongo na bango, ozo ko sala ngo gratuité. Bon comment yoko zo biloko na bango gratuit sans signe? Comment vous avez le bango sans autour la même permission so mona keza nango normal le quoi na sala na kolia na ngabiloko na kena ngona ndako te bango ba pesa kombo po ya ko sala do user na droit ko zo biloko wana OK nango ndongo zo kente sans signe yango le dozala ba conséquence zo mona lobo aux yeux peignoir OK nango boye peignoir nzo kaneza ki amfuté parce que ndenge tozo toye na mboka o te yebi batu banzambe na bango ndenge bayate to yebi te bokoko na bango eza ndenge ni to kota kana kata carrefour so biloko keme o yebi ba signe ostentateur to mona wana elingo banini te to mona ka biloko so kota ka na ndaka ba ndiwa bandibu biloko ba hindu o kota kuté lo musesa o yebi makambo ezolo bate mais ko zoka eloko obimi OK nango les conséquences yango le tomo ba peuple congolais comme na batu mususu mona ko biso be poli bana mal éduqué na ndako mwa no mo azotomboka na niveau mo zo comprendre biloko laisser ya bato zo la musala biloko latie na ndako mwana koma kindumbe bakisa misu ya kosakana te donc mwana ko sala makambo même yimo zo se rendre compte eloko ya zo sala mwana mobali muyibi comme le la passation à pouvoir donc ce quoi kesika asombi azoka lokola mabe il faut ka kazwa po yo yela ke déjà biloko wana oyo oyaka na musala sans le savoir que et transmettre le comment parce que c'est l'esprit de quelqu'un biloko no zo biloko ya mutu mutu na sala on esprit na ina makambo na bango bokoko na bango yo yebite yango mutu za ba conséquences ebele na communauté na biso dona makambo susu awa de conséquences tout ce mot tabana musu zo comprendre forme na bango te contre ba biso ko mona honorable bana musu na bisa kangi boy kimisio ko matel ko ki tout mona kangi boy bana biloko mala ko bazala okomona batu mususu somona bana mususu kuti mona kata hôpital botel mais comment mutakoza la bonne maman pas zo compléter na zui mona boy ndenge nini na uti na mais abosani biloko tu yaza ko na musala biloko tu yango zo kozi yango moni ba peuple congolais et likambo to lobaka chaque fois nebi ke sala ka passe ko zo ka biloko batu ndenge wana te comment na ngote za lokola ya yo ba peso te zana discipline to zaki na ngokala ke okuti mbongo mutu ya na balabala otiki okei bato balokota mbonga bato ndenge lelo biso abela maboma basala ba promiti lelo oyo ba misu na poto azo futa ngo lelo azo batina te mbongo moko lokota ka kala na ya nganga moko na kisasa kuna na mujima ina kananga bisiko zaka na Lubumbashi bisiko zaka na Mbandaka otika ko iba soso bato otika ko bloka bato okomi na poto kasi esili ezali kwa molimo tala ndenge lozo futa alors tozonga na malgamo wana te alors ndeko yo lobi ndenge nini pona audio oto yoka ya ndeko atindaki eza pasi na mawa po Bible lobi le salaire des péchés c'est la mort mais kufango ezaka ba kufite ba lelio te ba kokunda wote kufango ezali ne ba to koloba oza ko telema mamu zali bloqué spirituellement et physiquement ezali bloqué oluzo luka bandoki ndokeza yo moko ba to kolakisa biso wa mama oyo asambela ka soi disant azali mundimi ya église bâtiment mais akei na hôtel wana a fouti chambre na ye à côté na hôtel lokola cliente à côté na hôtel et sili aller ba déjeuner na ye a sokoli mai na ye mais tanga lingi ko bima azu peignoir ya batu na kati hôtel ya sika ba gumba azu yango mama ngo pa lobeza ba malade na biso to sala ka yango ete ingai azu yango ya sika akina kati saki na ye akina ngo na ndaku na ye tanga bima na kati ndaku na ye a utiliser yango te sikoyo mwana na ye ya mobali ya 24 ans a comme des grands garçons à majeur azwa miba basi sikoyo ali na besoin ya peignoir mama sikoyo alibaka sombela bi kino azante mama ibise kino kende fungola sacoche wana zwa peignoir azwi ka peignoir oyo ayibaki na kati ya hôtel azwite kozwa na koyiba eza deux choses différentes azwa ndene za yete eza ya yete yango ba congolais sikoyo balobaka mingi ba femme de chambre na ba gouvernante oyo kubasadilanga kubadikulilanga o balobaka alors diko pa na sala ki na zwaki te bozo koyiba bozo yiba ma malédiction bozo mema ona kata bandako na bino ba foyer na bino mama na zwi peignoir apesi mwana na mobali sikwaki ya sukoli alati yango tango alati yango molimo ya pite elati mwana na ko sanate pena bi mana mama na imoko tala conséquence ya kimuyibi mwana komi ko na mama na bimana ye parce que ba copine nyonso alaki na bango atiki bango aza ko sala ekobo si ekobo pite si pite alors diko alinga bimana mama na ye nde ba bengi mosala nzambe oyo abanga ka nzambe c'est leur révélation tango aye ko sambela nzambe a révélé ye parmi les 1% ya ba parmi les 1% bazana o bazoka ba il a laissé partir mon peuple voilà na ba sali ale basaka 1%
oyo baye kolaka kobanga nzambe nzambe révélaka bango ne révélaki Sadrak Abednego na Daniel révélation ya roi Nabucodonosor concernant ndoto na yo ba magicien ba ndoki bakoka kité parce que akutaki kobanga yaye na kati ya ba Daniel na compagnie na ye. Alors prophète na yaki tango asambeli nzambe ayebi na kopesa ye révélation alakisi ye ke ezali peignoir oyo mama wana ayibaki na hotel akendaki aye na ngona ndako yango muntu ezali kokoze malere na mwana mobali. Alors bazwaki yango basambeleli yango batumbi yango baki kobwaka putulu na musika nde mama wana abombite aelobi na yibaki yango na kati ya hotel. Mais ça n'est pas si et pas ya congolais 9 congolais sur 10 c'est pour atubela alobaki no na yibaki et ça passe. Alors et loko kanga batumi mbale eza biloko mbale o blokaka mutu délivrance ezali kobanga na soni parce que tango yo sali mabe o boma bato sisa bato na famille o yiba basoso bato na quartier mabata bato ba maki ba yiba pa baze belé ba yiba basoso ba yiba mamaki siko yo zo lukabana zo bana te OK basoso na maki ona ko yiba ezalaki bana oyo yo wana ko pesa mozo bana siko ezate ozo kanga tata mosi ndoki koko ndoki mutaloki azate mais maki ona ko yiba na basoso ona ko yiba ezalaki bana oyo yo obandaki ko pesa parce que soso na maki batu ya mutu wana ki muta misala soloka akupesa oyo felete le diable ne donne rien pour rien. Alors sikoyo mama wana ayibaki na kotubela basambeleli alapi alobi mama ya pesi zwabi kino eteye eteye banani il faut eteya qui mouyibi ya ba femme de chambre bazola nanga très bien 9 sur 10 na pariawa baza mouyibi ya badra miyibi ya ba couverture bazo ya na bandako na bango bazo pesa bana na bango pe bazo finika na bango ba papa mibai na bango pe bazo finika na bango surtout na hiver awa belé batondisi bakavu na bango bakajibi na bango na badra na ba couverture bakomi ko teka na ba château rouge et utaka eza ya bango te eza ya musala musala bafutaka yo mais ozoko bosa na kelo tango mundela ko kanga yo na kimuyibi bako debulone yo kaze di siècle na yo e baby enta babengo na kimuyibi ancienneté na nyoso na mayo wo ozolanda conséquence na ngoto lobela bango yangwana mais en dehors de cela mindele wana lobi na ngocho ngomba mindele mingi bazana kata ba occultisme bazana kata ba magie bazana kata ba science occulte. Alors du coup misala na bango pona bango magie c'est normal mundela abomba kate ke aza magicien abomba kate ceux qui azali babiloko na ye. Alors du coup ce kotango yozo babiloko wana bozo ko finika yango bozo zo longo boteki mbongo wana olambi makayabu olambi bilubu opesi bana opesi mobali est-ce que ça bonheur malédiction zo kota na kati ndako zo kota kata ndako ya bozo mona mingi bazana na conséquence ba découvert mingi bazana na conséquence ya ba loyer impayé mingi bazana na conséquence ya ba bimise na ndako a se retrouver na 115 à se retrouver na ba foyer parce que azo ba biloko azo salate ba chance na bino et ko kende pas ba toana famille ko zalaka perturbé bana ba batanga malamu ezate bana ba bazala mayele ezate okobota kaka bato nenge wana kaka parce que yo moko zo mona kaka no mbute parce que boza ko mema biloko muyibi na kata ndako. Alors gouvernante le kola zali mon konzi ya ba femme de chambre pona ye esili a contrôler ka bango oui au salaire malamu te au simba malamu te keno ko tchadra tango gouvernante atinda ka keno ko tchabadra keno ko bakisa ba penal ezali façon ya ko kende ko tela ye po ya zwa. Ah bon. Amema na kata ndako na ye gouvernante azana clé ya dépôt azana clé parce qu'il y a les kaka na sima potala est-ce que ça va chaki est-ce que mafuta bachaki est-ce que ba serviette bachaki serviette mabele bachaki oh so mutalumina kata sa de be pa isoki ma ebimi po onyata. Alors tango azana contrôle ya clé ya entrepôt ya dépôt et la kisi nyonso komi ya ye lelo azwaka adimenteur lelo azui dramoko lobby azui couverture moko pendant 30 jours ou pendant 21 jours ah ça na ngoni badre belebe bon mais akosa na ngoza ya sika akosa na ngoni il faut tekam il faut tekama mingi bazo pesa ngo na basi bateka na bawenze bateka yango moins 0 mais azo be ma malédiction na kati ya foyer na ye ti lelo mingi pe conséquence na yango li bale kufi otikali femme seule ozali gouvernante femme seule mais mituna est-ce que bale ko yiba na libi certes 9 mais 1% bato bazali malamu mais 9 bazana kati ya muyibi bazana kati ya ba malédiction za kolanda bango ya kosakana te yango biso évangile a marche et ye pona ko yebesa bato kino bolongwa na mabe musala ko perdre casier judiciaire ko zala affiché et puis ba malheur ko landa bino
oyo ekozala collé na banzoto na bino eza ba maladie oyo tozala na kati ya Congo ya kosakana te parce que toko niyango ata mokete malade mususu bayeba tina na ngote place uta kisini ba kopesela simplement puisque euti na ba biloko na muyibi lokoso donc baninga nyonso sala ya bango c'est ça c'est ça peuple congolais déjà azana regard alingi mutu avancé te ozolanda peuple congolais alingi récite mutu te peuple congolais azotelmela kaka ndeko na ye alors le mituni nana loka peuple congolais neuf service a miloka ye moko alors bandeko balandi na kanti to komi vraiment na suka ya masolo na biso lelo tozaki vraiment na powana ya ndeko oyo akende ko kozua koyiba eza kozua te puisque ezaki a été koyiba peignoir na kati ya chambre d'hôtel mais boyoki o ekomelaki ye bandeko soki oza vraiment na kati ya banzela wana soki se retrouver na kati ya mabunga wana luka obatela libota na yo obatela bana na yo obatela mobali no obatela musala na santé na yo obatela yango puisque bizwazwa oyebi te benkantation nini eza likolo ya babiloko oyo bozwazwaka eza na bamagasin eza na babisika nyonso biso tosalaka mwa liloba suka maître Shura Mboma comme ça témoignage esalinga pasi ya mama oyo ndenge ayi korelate baninga mpo baninga ni mosusu bacomprendre ke ya pas un miracle mosusu ekomona ya makambo nyonso ekomela biso na vie parce que biso osalaka lecture te soki mabe ekomeli yo pasi mo ekomi korabattre sur yo okomi koprojecte yango epa bato mama leki tata mwasi noko bata quartier ba camarade entourage rien salana no yo moko examen de conscience na comprendre que ça biloko mutu mike ozo négliger batu musu ba négliger kango te na pese exemple mutu so akoza mwasi ya mutu batu musu abomio mutu so akotiko kena mais musu habité mutu funa finir ete na suka c'est comme ça avec biloko batu bino ozo mama tango yo kena ba femme de chambre tango ke ba femme ménage partout ozo le kezaka awate même batu sala kana ba avion omona eloko mutu abosani yote pesa ye oyebelo on ozo te mutu sala mo expliquer pas bloquer vina voilà yo kasi ko se retrouver na sa moyo na situation zo landanga na ngoboy et puis pourquoi Zoluka Ndoki? Pourquoi Zoluka Muta, o Luka Muto, o projecteur, Nzoka Ndeza Yomoko, na sans le savoir, salaka bilan, ah, na zwa ki nini, na mema ki nini, et si ka na kenda go simba, et si ka na simba be interdit, parce que mboka lokola aïe, et beta Israël, mboka mouné lokola Israël, mais mboka mouké lokola aïe, pour ba simba ki ba interdit. Et ça, na comme si qu'on a mouké, mais compliqué, vie na yo, durant toute ta vie, et la lila ba génération no moussous. Boye baka makamni tozo sala, tango zo ke nesiko kuti, peignoir teza kitoko, tika peignoir eza na mo le côté ya kosomba, okuti eloko boye tika eza ya yote, eloko eza ya yote. Zalaka na vie ya ko s'abstenir nango eza ya yote et ko pesa yo vie mulai merci mina bato so balandingai vraiment bato so olanda biso à travers conseil à travers toli o to pesa bino ya évangile à marche eza pona ba bien na bino eza pona assimiler bino na makambo so zo bunga na yebi ko zwaka ti lelo place au sala ko zo zwaka bien mais t'as la 200-300 après on comprend que makambo so ko rabattre parce que il est là mukolo même aliaka makala eza mukolo mbebo yinda kate keba alors ndeko donc liloba suka pona yo dans le bien eza passe na ma communauté yo Facha ça a un problème dans le bien Fachi quelque part le président prédicateur du Congo sacrificateur du Congo azana bitumba ko sakana te ya changement matati yango c'est pas pour rien on a pesi mboka na mboka nzambe parce que akuti congolais azaka ko kufa abi bato ko vivre boete voilà même ba makaku na zamba ba vivaraté lokola neuf congolais ségriste na vivaka makaku azaka mo poli même so makaku ale bitaba tondi atala kango sika zo kengela mais congolais te congolais ne lokwa ko ibata yibi congolais so akena ndako ya mutu même so azana ngo besoin états-unis kaka azui kaka congolais so kala bakana zwaki OK ba c'est du vol ozolanda ozwaki ya yo congolais même azana 2 euros azana 10 euros na kata poche mais a préféré na ye ayiba l'état ozolanda abina beta nguma mais azana 50 euros na kata poche akofuta des transports ya 2 euros mais na a posani ka na première station deuxième station kweko amende 100 euros 70 euros tala buzoba ya peuple congolais nana lokio bino moko bo miloki pour te dire que non émission o évangile à marche biso te ko sala réveil spirituel réveil ba moko na te ya ba wale sate ya ba kaze soki kaze na ya ba walote kankenza te réveil spirituel ya ko réveiller bino pour biso to utana ba bâtiment
alors toi on a besoin que ba pasteur bateka biteka teka te obosani bango ba pasteur ateka biteka teka te ba oyo ba mungu ate ba mafuta te ko komola bandaka o pasteur azoteka nkoro o yokisa mama passe ou pasteur azoteka matsi bien te biso toza na pona ko payer bino ko yeba ke non bokeba eloko nyoso boko simba yeba okangami na mutambo baluka wana likambo bakuta yo te soki déjà baluki na likambo bakuti yo yeba satana za sima na yo moyen nzamba défendre ezate mais nzamba ko défendre yo soki otubeli mais wana alors ndeko wana za sulilo basuka te na baki lilo basuka oui mais congolais que tu fais baza na courte mémoire à comprendre ma kabete la congolais en tout cas merci mingi na maman merci nzambe na lola abomba abatela bino ba o baza na mato ko yoka bayoka oya mesana ko yiba moto mutuze wana kata ndako na yo kozana makula ko tambola atambola ndenge Abraham atambolaki pona ko bikisa bomo na ye merci maman de 5 Carmelia Chrisivimbo Melvimbo na Luanda Denisia na Paris Blessing merci na batunyo suba la Rolanda image oyo attention ba interdit ça na mboka auto vandi na mokila se maître na se ya mo lokola na to komi na lola te ba interdit ezali eza na mabe ozo mo lokola malamu keba e komelo nzube merci soko landi image oyo soko za sensible changer ko zom ezali zom sa biloko abato soko za na ngona ndako soko za na makamso mona ko salaki buko abolongo na sesa nzambe vraiment nzamba baza facile pour na kolimbisa alors ndeko na kanti yo za na audio moko pona likambu songolo monaki oza likambu pakala o monaki tindela biso audio wana po ete ya bande na biso na moya lelo toza na kata changement de mentalité passe aussi par là qu'on respecte eloko mninga il faut mentalité ezala ko sukwama ko yeba que non mboka o po etambola il faut ba taxe ezala il faut bempo ezala il faut to futaka to zala vraiment na culture wana donc voilà ezala ki liloba suka portez-vous bien et surtout likez partagez abonnez-vous sur Eurotech TV et à très bientôt dans votre émission l'Évangile en marche. Merci Bandeko, à la prochaine. Merci beaucoup. The